Makaus azali mutu déjà azopesa sima kuna pena lotondo te yango bakosela fali aza boye te Makaus pena donc madame sikoyo zela Vasco soki Makaus azala pesa sima epai ya banganga ou bien na kati kaka ya orchestre pas présent na ye baje wana mpe elekaka kuna ya basima wana oyo balobaka keno baorchestre wana bazwaka basponsor mpo bapesaka nsima donc kuna mpe elekaka baje wana elekaka ezaka na bato fo otante motu mpo oyeba moto onso akondima donc Makaus apesa epuis mwasi na ye oyo bazalaki na ndako aboti mwana asali 3 esimba te Bercy azalaki masasi calculé mpo alala erata ezwa maître mbata kufa na accident mbala moko donc ezalaki accident bien préparé que Bercy akufa mais ezwi mutu na ye entourage yango wana tosalaki mbala moko ntango peti wana akufi masa wana akufi tosali feka tilinga parce que sala nini comment suspension ya Bercy révocation nde tosalaki yango mpo tokite na maproblème wana mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyebake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama abali kopela awa na kati ya bakini komitungisa te ya kotindaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko na yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo abali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate le monde lelo na babaki na oyambela bino Vasco Mabiala tosolola par rapport à ba polémique ezopase na internet tosolola masolo nyonso tu tozomona bestre ya ndeko na biso Vasco Mabiala e bouger internet na ndenga ba blague te lelo tokosola expliquer biso bosolo na makambo nyonso oyo tozomona na réseaux sociaux yazali bongo na mikili Amérique na précisément na Canada azolanda biso na musika en tout cas na pesi mbote pa ya Gauthier Mascotte ingénieur de banque na kopesa bongo mon directeur Vasco Mabiala bonjour. Bonjour. Ah, quel bien. Oui, mon directeur, boni. Bien. Donc, nous avons battu là. Nous avons tout semblé là. Il y a pasteur Guimate, il y a pasteur Nangai. Donc, on a un père. Ça peut s'imboter la père Nangai spirituel. Konde Polo Dominique Yaleloba Dominé Bango puis na mbote susu na Denis Lesi récupère penda kwanga itango bande masolo na pesi mbote na boss Gauthier Mascotte oh lelo
akomi papier pas faire donc l'esprit mabe donc ok tout obalinganga pété et taliban obalinganga c'est bon obalinganga te et taliban mais ngana lo bandi ba vérité o ya vie batundi ba comprendre pour ba changer vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Vasco Mabiala. Bandeko bazolanda biso baza vraiment ebele to banda point sur point. Totaki komona awa bandeko ebele bazo lancer message ke mutu nyonso ayebi ndeko ya Vasco Mabiala ya mwasi bobima na bango bopesa bango eloko te. Donc bazo fouiller bandeko no basi makasi na ebite so zolanda réseaux sociaux makambo baoloba. Oh, balobi bongo. Oui. Ngala simana na baba basimbali babala déjà tu vois bondini. Moi o ala ninga mimi mandia majambe azali mosi ya avocat Willy Kaluma. Mazana bana o ala ndia suka iget yi pasa mbaile ne chaku bazana bango bien donc ba luka so ba luka ba Vasco Mabiala batumso balobi osio komi na poto est-ce que makambo ya miziki makambo ya bandeko na yo obozalaki ensemble koki kotika te po luka vi na yo na poto ndenge tout le monde aluka vi na poto mais non luka vi na poto na sa vi na nga mais bango ba otinda batu ba finganga na zanzambe te bon na passé gimate na prophète Konde donc nazana bango ba conseiller nga mingi baza ba premier conseiller nanga nazana boss côté mascotte waza premier conseiller donc spirituel asunganga makamba bien natika makambo na donc ngasko vina na osala ngasko so ba betinga biloko na yu matin faut bazwa ne vérité ngana fikinga ata na finga vérité na finga ja franco vérité donc nazana na normal so amiga vérité batu ba comprendre alobi vérité ya omoni baki na monga 2.2 to kina bon 2.2 musique ti na ti donc to zana bango bon. Okay. Ngaso batinga kimia lion avant na ye lion avant di mais yo tumbola lion et aigle avant na ye mais so matalikolo aoyi ba wa keno ke bwa ko so wapi obuka na kufa ukokate. Voilà. So baranza Vasco Mabiala kolongwa na yo na kati ya mouvement ya ndeko na biso artiste et musicien ferré. Selon remarque ndengo za na poto mouvement ezo mata ou mouvement ezo kita papa bino oza analyste utama makamba onon mouvement ona fois on est bato ba conseiller bien et puis faut ka aye banzambe pour modèle ok na ngona eza mabe makasi mouvement matandeni stade matike salami o bomoni stade o batindi bafinga nga babike Vasco batindi lunga batindi soki gouve soki nani soki na ba pecho ba comme Belair ba mukwa tondo soki nani soki boga de la presse d'invité bon ba fini ngai ngala za makambo lobela bango te bango mo botala c'est que moi je fais tout bandit na ferré de le début ti a commis onde azaona mais ko zo banganga po batom sa stade a continuer semaine pesa ba calendrier beta mouvement zo matate po azana ba Blaise Paul bando ki ba garçon bobo oyo bango baza ba chercheur te ngaki plus grand chercheur na sala makambo et puis na muta makambo tina tika histoire wana même yi moko fere soit vandi journée moko soit tan comme na ngate yi moko supporter te
Vasco so azalaki apesa corps et âme akinde konanga tozaki na ye tosali makambo tobandi na ye tobandi bitumba na fali ti nga na tiki na nga atiki ntango nazoki ba problème ya santé donc ya momoni papa cause ya ba problème no ya santé oza na mouvement est-ce que yango esala yo olongwa na groupe G7 surtout ni ba Gauthier Mascotte ingénieur de banque na Londres. Ouais, donc Gauthier Mascotte garçon wana tonton wana frère wana grand frère wana petit frère wana batutu ba robenga na banini asala makambo belé pas ferré dans la ferré ya jango franco ferré te ferré gola batalinge gola donc aida yé la façon oyo mokili kondi mate mais après ça ba remercier iloko motina bato bafinga ye bazofinga Gauthier Mascotte mais oui c'est impossible Gauthier Mascotte a aidé à faire à 1000%, là c'est pendant 1000%, 1 million de pourcents. Montre la dans le beau qu'on a fait, montre la tagana. Avec ça, bah, t'as combien? Mais Gauthier Mascotte a la facture, non? À la facture, non? Dans un montre Gauthier Mascotte, il m'a tapé ça. Après ça, il y a bilou et belé. À ça, il m'a ramené belé. À ça, il m'a ramené belé. La vie. Mais, si on y va tout, au Kéreka, bon. Au monde. Donc, il y a au monde vie. Faut reconnaître à ta totalement qui va salir pour moi. Mais, Vasco, lelo toza na des sujets, toza na sujet ya makambo ya rebo, toza na sujet ya liste ya bato tangaki bakunda bango na inde 3. Alors, tokota des sujets wana na asir bato bozala poser, tokota na des sujets oyo bozozela wana, tochomona ndeko na yo oyo tikela poste ya directeur ya mouvement aucho sala voice moko tomone tambo na ba réseaux sociaux alobi faire stade ya betaki bato basomba billet bakabwela bato billet apamba faire asali perte ya bambongo ebele po beta stade est-ce que ça sir na aura faire akobeta stade kaka ya kosala plaisir na po bato bamona tondisi akabola ba billet na wasali voice on Trésor Congolo voice ne moko ebimi awa etambola depuis butu ke faire abebi simbongo ebele ya stade mais stade wana ekotisi ata mbongo moko te et réseaux sociaux eza kotoka bato bapanzi voice wana makasi oyo ndeko na biso aza directeur na orchestre a expliquer bato ke faire abeta stade ya ofele ekotisa mbongo te akabola babiye mais malobiana nga lobaki yango déjà nalobi yango parce que moto falongwana na ndako na ye po eya fo opindole te eza misika nzambe so bango basala makambo wana na misika satan yango bakuta nango eza vérité et puis ye azali kotante yango so tali batia baimage mo boye bato bazoveye na stade baveye na stade ezalaki système ndeko na nga oyo balobaka azala chef coutumier comme na David Matali Kibala wana aza peti na nga David vie na yo bien peti na David Matali Kibala papa mokolo wana peti na nga petit frère bango bakreaki makambo wana bana bamalaka jabu basutena moto wana mpo
bakokisa posa na bango bakokisa posa na bango mais posa yango ezalaki yango te yango moni makambo te ezobima bato ezokongo babi vérité sikoyo relation nini Matadi Kibala azalaka nango na orchestre G7 aza nganga achef timita nganga aza lokola bato bafukoyema nzambe aza nganga aza bapetaka vie dingwe est-ce que R ozalaka na groupe G7 oassista déjà na cérémonie moko Matadi Kibala azosala l'orchestre akokondeli nga mu mabie nazalaki wana nga na nkie tunaka komo nkie aza nani yo mpo ozalaki moto abakisi te nayaki moto ya pouvoir oyo nzambe apesanga pouvoir normal mais moto wana nde siko amemenga banzela mabe yango alonganga te ozomona donc olonga mwana nzambe ndeni donc David Matadi Kibala nakizembe nakoso te aza eloko te mais tomona série moko ozolela ke bazosanzisa bakantine ya makila moto aza eloko te mais bakokaki yo nde nini bakotisa oti bahôpital kosanza bakantine ya makila ozodeklare balingi baboma ngai ozomona te pouvoir na bango eza likolo na wana kome makambo za mosusu ya gouvernement na ndenge fe atike ngai na bato ni azoki na gouvernement na po babetanga biloko wana me oza motu bakobeta oku okoyi me okoyi olali te fo olamuka nalamuki seke nzambe azali kote na nga ozo comprendre donc baza eloko te nazo biso baza eloko te poso nangi eloko boye lelo oyoka mongongo na nga te voilà voilà non c'est ça alors Vasco Mabiala tomeka kocontinue mwa moke tomeka kocontinue tokota na masolo ya Rebo parce que masolo oyo olobaki bakunda bato totiango mwa mopanzi tomoni conflit euti kokota awa ndeko na biso R abetaki stade annonçaki biso invité surprise na ye ezalaki sere na biso Rebo tosutuki jour à concert inonsa basali déplacement na mwasi ne babetaki na festival moko na Belgique tomoni voice na yo etambolaki ke inonsbi akibisaki Rebo parce que Rebo bozwaka ye na maboko ya Saisai est-ce que ozo confirmer biso pena Rebo na Saisai bazala na ba relation amoureuse ya solo bon Saisai pardon ndeko yokanga pardon nga na oloba na la vérité na ofinga moto ese kenken nga finga moto bana domani conversation na yo ok Saisai limbisanga pardon biso tozwa Rebo te tolukaka nde ntango tosalaki boîte noire générique ya liboso tosali bercy napesi yo mbote mpo ozalaki enchaînement tolinga tobeta yo so na bi bongo so na bi alingaka beta yo wana kosi bongai bobeta nani Bercy Bercy nde aza na ye mpo asambela pena asambela pena nde azalaka moto asimoki mbangu asambeka nzambe banoa mpo nzambe aza ne partout bolingai bobeta ye na ndeni na molili ou bien kobeta ya ndeni préciser biso mwa moke calculer masasi calculer azalaki moto moko akufa mpo azalaki koambete sikoyo noko na ndenge moko afo na ndenge afo ndeni Bercy aza grand artiste Bercy aza na famille banini tout ça bamisien tu bana famille nde baza na bafutamaka te donc bokozwa mbongo abralima yoka te bakozwa mbongo abralima bozwi mbongo tu ye aza patron aza na nini wana na babenga nini aveni wana nini comme bosani comme aveni baveni yango to ebosani na nini na bovan oui na bovan wana aza na ndako ya 20 chambre te ezalaka 6 ya 6 eza nango 6
Ok. Oui. Alors, Bercy, avec tout le monde, tu calcules que tu bêta. Tu bêtis, moi, tu monier, à Zapena, en 4-4. Azu massage est raté. Maître Naé a Koufi. Maître Mbata. C'est là Vasco. Vasco, pardon, Zélan a posé question. Si Maître Mbata Koufa wana, Bosala Rande labo ya Rolexa Bercy, moi na raté Bercy et Maître Mbata. Oui, il raté Bercy. Il raté Bercy Makasi. Moi, non, mystique. Est-ce que makambo ozoloba oyo ozalaka assistaka ba cérémonie ya Rolexa Bercy ezosalema ou bien ozolobaka mpona kodestabiliser okesa bato? Non, déstabiliser okesa nini? Non, déstabiliser okesa nini? Okesa nini nango bolo balanga okesa nini? Comment on est? G7. Tiens, il y a un groupe fait rigoler là, G7, il y a un groupe fait rigoler. G7, tu peux faire comme on pour et puis s'amplifier et s'imbattre. Bercy à qui massage calculé pour aller à la main et rata ils ont mettre Mbata pour faire un accident. Donc c'est là qu'il y a un accident bien préparé que Bercy a koufa mais et Zui Moutunae entourage. Il y a moins de ça qui m'a mort tant que Petona a koufi. Masana Koufi, to sali fait la parce que Salanini, comment c'est passé à Bercy, révocation. De tout ça qui a un peu tout quitté dans un problème, mais Moutasouma qui est héritier, donc voilà. Donc, à il y a faire la canela qui à neutraliser. Ok, parce que ma bien là. Tout le monde a une question à Bercy, moi na question sur Keza. Bozala qui est belé na kati ok, c'est ba ministère bazala qui est belé. Pourquoi bozala qui choika ya calcul à Bercy moi? Pour battre un jour bazala pesa bana. Ba pesa bana. Ko pesa bana na ndeni. Ko pesa bana na ndeni. Ko pesa bana pour mouvement mata. Donc na ok c'est ndenge zana ba oblige à chaque ministère il faut pesa moto. Les arabato bazara obligé o bazara pembe na yemo ba sekaka ba Nicolas Marcaus uta kufela bana mibale moi sini o bavani na ndako moi sans oiseau kanga na opese mbote moi si a Marcaus apes a olobi Marcaus pe apesa bana. Est-ce que makamanga na Olanda Nazolanda te Olanda ngate Marcaus azali mutu déjà azao pesa sima oh kune pena lotondo lote yamo ba kose la fali za boyete Marcaus pena donc madame sikoyo zela Vasco soki Marcaus azala pesa sima epa ya banganga ou bien na katika ya okese pas présent na ye baje wana pe leka kuna ya basima wana o balobaka keno bakese wana bazwaka basponsor mpo bapesaka sima donc kuna pe lekaka baje wana elekaka ezaka na bato fo otante motu po oyeba oyeba motu onso akondima donc Marcaus apesa et puis mwasi na ye oyo bazalaki na ndako aboti mwana asali 3 mois abota mpe na oyo bazalaki na antenne A journaliste ok oya journaliste na antenne A peti na somo alemba nabosani kombola komona kutezoya te donc babota une semaine mwana boti boye mwana ya liboso ya Marcaus abota apale na ya mwasi na ye oyo mosusu aboti 3 mois et 8 jours bana bakufa nzela moko
Oh, Gloire Olangi ameka koloba na ba émission ba mema Gloire Olangi na parquet boy. Ben oui. Isaïe. Donc toloba na ba orchestre wana ba sacrifice oto kaka pene sale makapena solo hein. Bon mon aux églises. Ah. Kuna les églises, kuna li felo. Donc na bateau. Donc yo kana na bateau. O balinga fere. Moza na mvutumo ni stade on de betami. Après stade au moins te makamba kaba banane bimi. Voilà. Mais asa mutu na bango. Ya zo mbongo pa bango apesa bango bala bokene bo sala bo. Yende mtaza pena commanditaire. Oh ya masolo ya ba remba ni tout ça. Asa commanditaire. Parmi ba commanditaire ya za ona. Oh. Nalo bango voir. C'est vrai ça. Papa ngana so no vérité. Attends, badon to bani to so no bo. Est-ce ngara fi? Non, au finite, au finite. Na pingi pere. Jamais. Nalo baga vérité. Nalo bana vérité ozali vérité ya bosolo. Donc la vérité parce que na ngina zo moi pause ya 10 minutes le temps na zo ba petit ba na se. Donc toloba ndeko na biso pe soliste wana aza pe parmi bato basalaka copia sima wana parce que to mona yende pena finga ka bato lisolo sima makasi. Donc il est pas un maître nango pena ya blague te basalaka ngona président. Kasi mutu sozo finga bato. Olo ba makambo wana o finga. Mutu abosana no viene ready apesi ready a miss mboto. O ready a miss ayambaye akolisa ye azana ye mo finga ready a miss o finga ndeni ready a miss o tena fere pesa bango 5 heures tamba yemba 5 heures. Na mutu omela mai nani mutu omela bana bidon mai botile 5 litres botile ndam de fere feka ko kona ready a miss. Mais ya zaga chanteur au Congo mobimbe ebike ya yemba ka danger ko ka batenyo ya koganga miko ba matsaka yo ba matelo miko o basala ka réglage ya miko ototine kutu ne biso ndo bandango ototine wana basala ka ototine kuna yango la liboso ototine zali wana biso liboso to bandango banda kala banda buku bato ba découvrir po biso mtolo bango fallait mbano ototine tout ça mais biso sko tozaki na po toko mwa mbali wana te mwa mbali na Sansara a évolué ndi azali na pesi fali mbote na basule kauka na ba mbasi petit na mombele ototine banda pa na biso boye bien moté na yebite na yokika ndenge yo zoloba c'est pour la première fois na yo kango père Mato makambo na linga sa sube émission émission suka suki aux gens resengai tout ça émission na yo bino lo basute na boyi po naza attaquer na façon mobo ya mabe. Ok mon directeur ngai nazo tika yo moi 10 minutes quand on se pose comme ça toko ta dossier ya rebo toko ta pe dossier ndenge bakunda batu na place ya répétition na benda bana mwa muke na benda na bana mwa muke comme ça na zongela yo to sa to clôturer na 6e na biso auto bana poto bana Paris bana mokili mobimba tala restaurant oyo yali biso bilubi ya kitoko yango yo
restaurant chez Franck Poutou FM et libiso cuisine africaine o ezali na ba spécialiste ba yebi kaka kolamba biloko o etali ba africain yo mutolingaka mbika matembele ntaba mbisi ya kokauka nzombo ngulu madesu yebake awa okokata musapi po balamba ngoki toko okanise suki bongo awa na restaurant chez Franck Poutou FM babongisa libino chaque week-end ekobanda koyinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que barumba ba live penza baza kobetela bino miziki oza kolia oza kobina oza kosepela na niveau ya mukiete po ambiance ezongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Pona bino bato boza koluka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence yebake awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois te. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois te. Adresse na bango ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benson. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois te. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kezongi. Wow. Mon directeur Vasco Mabiala bato bazolanda yo vraiment ebele na ebite tozala na sujet ya ndeko na biso Rebo totunaki yo boyebana na Rebo ndenge nini parce que tomoni outaki obeta bakomba ba fisto sai mo ba polémique elekaki ebele na kati ya réseaux sociaux mais quand expliquer biso relation na bino na Rebo bandande relation na Rebo zaki ndena lobaki na deuxième générique ya boîte noire nde tulipaki tozwa tokotsa ba danser wana ba afro pour ba danser na biso ba danser na biso ba bifalo baza obina na bango normal mais tozwa groupe mo po ma stratégie non ezaki ke tozwa bato mo ba kota po esala pe bien et puis ça coulait en mususu nde moni to contacta Rebo tozwa ki na ndela fiston sai ngama waso na fiston sai po sai alaki agi mutu mo pozwa eza difficile. OK. Donc ngasko na bengaki en tant que frère nde apsimaza na groupe en pays to bengi groupe ango ye alors ndo moni Rebo yaki na groupe na ye c'est une fille c'est la maman maman tu as besoin d'un bout na ba na vérité pour na conseiller bino ba maman o mami bali mususu ozana ndako na libala to raboye ba olinga yo so petit passage makambo eboto à tous star donc aïe bon tout souvenir paye combien $1000 1200 oui 1200 OK tout souvenir et puis voilà et puis tant à combien là nous comme moi craqué abina à sala spectacle moko abina kana c'est abalora sima no kabi no na pecho pena mafuta petit mafuta te bien goût nde atingisa ponda benga bani tout ça pecho pa boy na ye kusawaza ponda po ngama ki secrétaire général de tant que je na abordé na bisi non quoi bi afuta mbogo pour sali bien
mais aza besoin bosoka na yo aoki nga vie na ye tolungwana bango toke na hotel luntu luntu eza na gb donc face ya gb nde libala ebandaki wana donc bandi ovivre donc azalaki na jeune fille alingi na ope te baovivre donc voilà elo nini esali obimisa le passé na ye tandis que toyebi na minute aza mwasi ya libala mwasi ya petit ya vie na ye toyebi ke na minute oyo rebo aza okipe pa ndeko na biso inonce na ndeko na biso sheta bazalaka très bien est ce que omoni te ke bapropos na yo eza bapropos ya kosepare libala bato te c'est pas libala ya innocent te nga nayosoka dia na innocent nakutana na mbinza une fois et puis nasolaka na maître dosini tozalani na canada ntango nayaki nakibandekisaki no innocent alingi rebo me rebo aza mwasi me bakotelaki na nsima ndako batindaka tresi ayaka Tracy oyo elenge Tracy Eleza ok Tracy aza na Tracy Eleza azalaki porte parole bon akoma soki nani donc invité akomaka mo na bureau donc ye nde aza kokotela petite sœur abana kodénonce déjà makambo wana so wana innocent maintes fois nakokaba libala innocent nga mpe moi je fais ma vie naolinga mpe bakabwa libala nanga te nalobi vérité parce que namoni eloko wana ezokontinue eza mabe kobeta bandeko mosinzo boye saisa ye na mutu obeti mosinzo olingi rebo ti rebo bakonkomi na ntan na ye mpena abala bongi yaki no ye eza na sile aigle soki jaune soki blanche soki nini mais yo oza na occupation na yo mais olingi obimaka na basi alors nga na denosango banda kodenosango ntango naza na mouvement nalinga yango te nalingi te tolandeli bien ebanda oui saisai ayi petite na ye baosala ne bapublicité banini tout ça voilà tobotoli mpa saisai madame saisai pardon limisanga eza barepasse eza makambo yo bakopikolo na ndako te donc yo eza mwasa saisai limisanga mer naloba bavérité ataki biso toza bato ya monde oyo naloba bavérité tozwi mpa saisai pa ndoko akomi na ye akomobima na ye po ye akokaka te naope to lisolo moko oyebi nzembo oyebi garçon moko tonton moko ewisi bopili oyebi azala na londres bato akofi bon nga nayebi te soki moto akofi so nini wisi bopili azalaki aza bos mwasi na ye Jenny Play na London exemple nakopesa mwana yo kempiana yo natyo wisi bopili ngai Vasco Mabiala Ferre nazolinga osunga ngai nayembela yo okabela ngai me nabeti nakotisi na ndako nalingi mwasi na yo Jenny Play wana temona makambo ebele makambo banyoka makambo ebelebele fe babotoli pavie na ye wisi bompeli bosi na ye banyoka basani nalobi nani Jenny Play aloba makambo banyoka makambo tu atémoigna so tuni bosi nani
boss à Londres nani comme nani Gauthier Mascotte. Gauthier Mascotte ayebi. Donc Wilfried Mopili fait la boutoule mwasi abete mosinzo mwasi bataki voter akomoya azovivre tozala na ye asala biso boye asala boye azoyiba mwasi mobali ne moko na ndako ayekini nayekini osala 2 semaines nava na bova ala même chambre wana mutu bayembeli nzembo me mwasi ne akomi mwasi ya artiste ayebi ye kasi te abeti mosinzo ebanda kubongo te banda bavie na biso kolekole pasi sipa Horatio ya igota nzambe donc fika botula mwasi ayiba mwasi toka seri moko ya igwa alukaka akangisa ye boye aluka kutu babeta ye mpenza boye abi petit enfant abeta ye donc azwa mwasi na ndako azopela mwasi na ndako don bafie bamisepa nakotisa biloko wana po yosala mutu boye oyebi te mpo osala un jour yaomoni makambo mwasi ozotanga kombo nakuta seri pauvre igo aza na morke ere auti okufa nakuta ndeko na biso ya mwasi wana na studio na bino babengananga kutu na studio ndiai nakuta ye na kati ya studio po aza ndeko ya mwasi totangana ye place moko nakuta ye na studio me na moma oyo vie aza na kati ya morke ngaku nabulaka ye oluka libanga madame akoba madame donc mwa nzambe asala ye grâce abala mobali ya bien ata politicien oyo aza pena na maturité nzambe asunga mwa mwasi wana mpo bavote makasi ayebaki mpe makambo wana te nzambe asunga ye mpo kasi wana motema mabe nde eza azocontinue alobokeba bokeba na basi na bino na baartiste oyo bino bopesa bango maboko artiste oyo opesa maboko baza bato moko mabe donc ozokebisa bamesene mpa baartiste basala attention po même artiste akobotela mpe mwasi na moins de faux pas neti vila so wili museni biso totsai na nani komune nani zomonga limite boye nani abosa nkombo na ye mboka kosa couleur ezali mpona zuwa kaka zuwa ya nini wili museni asali nini lisusu wili museni azala ne play azala ne na bato tout bien azala ne basa bato te mais bakanisela vie wili museni mabe nde boye batinga maka ozo afingaka ye alobaka babétise estce maka akose compare pena na vie na biso wili museni wana vie na nga mombele musakata musheni eza dossier ya mwasi ezala na nsima ezala na nsima mais vie wili museni ayebi makambo wana te vie wili museni aza barie aza père des enfants alinga libanda te asungaka nde bajournaliste so azosunga journaliste boye omona bamwa biso tokotela mabe seki aza mwasi na ye totili point tosali boye fo bamisite mo boye donc yango batinda wili museni nani maka oza finga wili museni ti tobiseli costa couleur vi napeso mbote na vi zala bango kaka okomi distance wana vasco nalingaka natuna eloko moko garso mo bozala otravaille na ye kala boye na bureau Thierry Tchara akenda wapi pe ya soname pe ya soname laksini akufa akufa ndeni te okatalisa olo te akufa donc biso na ye moto akufi obeta mote akufa donc
il n'y a pas accident de vraiment, donc il n'y a pas accident. Mais à Belaka, peut-être malade mais bien à Liwa. Ah, papa, Abelika malade, mais je dois bien Dialogue makamutu la voix ça guide. Dialogue la vérité. Lobby. La vérité. Faut ça guide bon la montée. Dialogue la vérité. Ok, toujours encore. Dia constate la vérité. Là on va gagner déjà. Là on va déjà donc. Rien à dire donc. Il y a au moins soki bagoloa sobani soki ofandi mpena boza bato moboreso na bavi oza motu moko kozala mfotetela misiki ezala no fanatike ya artiste boye me kokotala ngani aza numero nani etamboli baofinga mabe ya bapanzango partout naochange numero naochange mpe numero baozwanga lisusu donc nga naza atake na façon moko boye bavérité naoloba naobomba yango naoloba mpena bavérité ti na ti so batiki nga te nga naolobaka bavérité so babimisi nga mpe nalobi osozwa mpe atake ya molili ofandi boye omoni mpe atake ya molili donc osanti mpe na atake ya molili ekoteli nangi na bulo moko naosala bulo moko naoganye 70 balles par heure. Mais ma conclusion, yo, au sein de ça, bien mettre l'union sauté. Wana na Canada. Les États-Unis. Quand les États-Unis. Yo, sauté. La fin de la loti, yeko. Wana loti na. Na tuna wana siko ofandi ya balongoli obulo oloti siko nani aba kutu ba balongoli obulo na loti feri tena kopese conseil mpo asange mpo ye alobango Charlie Malinga oza témoin de Gaulle na apesa bino bato botika na orchestre wana oboza de Gaulle aza ancien Marcus fei alobaki ntakobongo na nsima na ete mpoka na badanseuse me moto abonga nsima na ye te ndeni tomona Marcus alobi afutela bandako ya binene na Kinshasa aza na palais confort kobonga yango ezalaka so ndeni so alivie Marcus oyo yango nde mwana alekaka baémission mpo azwaka ta mosu moka quelque chose mpo soki te so avandisa émission pesa maka azwi 2 mois te tosaka 3 mois nani asala émission te omwani akobukat akokende mpenza na kei donc ava na vie ya bien te mpona vie eza te da baémission wana ezalaka mpona kobeta matolo oza moninga ozomona moninga na fali te bapeta biso bambasi baza pesisanga mombele me ambasi asepositionne so otali nani sefana wabengaki nani ya fali nani atele aza na depale na njili namona ndenge atonte onga na yebi de omoni avandisi fili biso sokopa na biso esenga nde kutu maître akomi na bapale ebele ozomona teke vie ya bato moto abongisa vie ya bato ozokenda bango normal me mpa na biso kuna epa fere eza milelo na milelo basiki tosiki toakomi boye ndeni na kisasa siki to nzambe asali grâce mwambali wana nzambe asali grâce tozwai na 16 ans 14 ans mwana mobali wana totiliza ye président me ti lelo abaluka nzambe asali grâce ko bandeko bosunga si kitoko pardon
Est-ce que lisolo ya Bercy mwana ndengo betaki awa bochaka ye na liste ya sacrifice? Est-ce que ye moko conscience ne sala ki orchestre nga elekisa ye? Bon, aza mobali foyeba asambilaka me yayebaki te conscience na ye nayebi te so ayebi me Bercy ndenge aza na poto boye merci héritier wakaba bendenge okende kotiki na poto po akima te otika ye mo lobango nalanda badéclaration na yo otika ye na poto Bercy fakama na nzambe Bercy azalakisi te aza na pouvoir akokolia ntama aza na pouvoir ya nzambe donc asambela mingi nzambe na ye asambela nzambe asimoki mbango asambela akakamaka na nzambe wana Bercy aki sacrifice suprême esimba te tokota masolo ya kokunda bato parce que eza lisolo moko bato bazwi yango clair te bazwi yango comme provocation ozocreye baprovocation ozocreye baproblème est-ce que oza sire mpena se leo ndenge aza wana na ndenge asutenaka mpena ndeko na biso fere ndenge asutenake makasi wana baza na kiamitia makasi est-ce que oza sire fere akokunda motu neti se leo ami na ye timi ya makasi bongo seleo azakoyana na bonfante azwa bilapata azwa mbongo bil azwa na ndako azozwa nalobi seleo azakoyana na bon vent azwa mbongo bapesi elapa fe yango azaka isaper asaper te azaka mutu oncle na ngai pagi mwana nzele mabele mame le véritable mabele mame abengi ye atindeli fere elamba aotili na sukoli alors na moma na fere abongi elamba ekoki ete aobenga sele oyo bazwa oza bango me oza deja sacrifié po elamba ngo fu kotravaille yango makambo na oloba se leo mpe afere kobeta matolo ya bilamba toloba aza koza kozwa mobile aoleka wana bamasat ngeni yawa aleki wana ye moko apesi yo mbongo bani tout ça donc voilà babindo mekutu ami intime na fere babindo mpe azwa bilamba babindombe azwa mbongo bilameli elamba fere ekokendeni ebongo bakozwa esprit ya babindombe mpo na mbongo oza sire papa makambo oyo tosala yango yo oyembaka moya te ye moko akreye makambo na ye asali basakrifise bamasa na ye mpo amone bamasa na ye meme babiala wana serge mabiala yo monaka teke maison mare nde bazala kaka héritier moto abimi mwa pomba mpo héritier aki na ndenge na ye héritier aki na ndenge na ye azali na bango avandi mpa sele avandi mpa pere mais héritier aza mystique babindombe seleyo bil bobondela nzambe asunga bino délivrance ezalaka makambo nyonso bino eza vérité dabel ke succès ne etika bongo bakunda ye nde quelque part ndenge aza na ngombe nazali aopema ngombe na biso ngombe mobimba eza na bakombo bosala mpena cérémonie bozokunda ngombe wana sikoyo bosala cérémonie ya bakombo ya bato asala cérémonie nazali naka spectateur na otala spectateur na otala naomona epuis yango 3 heures na 3 heures du matin heure bato balali
bato baza te na métropole wana nsima lwambo oyo métropole mpe toorepete liboso voilà kasi totiela wera libaya na lazamba adiakona na lazamba tosala yango tokunda moto asuka tosaki oyo tobengaki viso tomele nzembo da wera ye moko mpe bokunda ye viana azalaka mpo mwasi na priaka toyi te ya pasi olobi ye bapataka mpo apriaka kozala mwasi abongo bien viana mpenza don ye kutu tonia tai mabe aza ye aza na mokila naza kote mascote bokote bakoza biso te gotie mascote nao tosoli te mikolo oyo donc vie wera nde botya ye mpena mokila mpena makasi mokila azali kaka boye me ye po azongela fere omoteka azomi fere apesi makambo ya state apesi pouvoir yo mona motu toyembeli vie ezali tozwi mpena elongi ya motu totie moto oyo bokunda sikoyo pere na yo oyo asunga yo na mosala na vie ata aza ndeni okoyembela nzambe ozwi elongi na ye ozwi mpena elongi na ye ya moto mosusu motie me naza elongi ye moko oyo aza amona nzambe asunga ye pere wana azali asarge te adesarge makambo tu donc bato mosusu baraisonne po vitesse ya famille eleka biso trop donc pardon da vitesse ya fali yango etinda bosala baceremonie ebele ya okunda na bangombe wana okokende nini oluka ye bolanda ye boye ana vitesse mo boye ekroise osaka na terre sikoyo eske fali mpe tofala aluke na ndenge ya molili boye nalobi eske fali mpe bozwaka batanya aluke mpe na ndenge ya molili naotindelo kaka audio natindi audio kaka oyo tozosola conversation naye mo fere nde tozosolola mpona fali na vitesse sans interdit na suka tokei tokota boîte noire tokei baalbum ebelebele tout ça donc qui est derrière toi sans interdit qui est derrière toi boîte noire tozolukana mpenza toluka ye na façon moko donc mais tozomona te azalaki mpenza donc l'homme à battre l'homme à battre na sotuni songa mbeli vie nanga songa mbeli na nini na kongwana nani na songa mbeli ya songa mbeli donc songa mbeli azali aza vie na ngai oyo nazala na ye na kini songa mbeli kombo na ye ezali président lange songa mbeli aza na nzili wana apesi mambote donc voilà. Ok, alors Vasco Mabiala bandeko balandi biso vraiment ebele, je pense est-ce que makambo nyonso ozoloba ana ozoloba makambo eza solo ou bien ozo créer babilo mususu? Papa, non, créer non. Non, créer pour la zone. Moi, je fais ma vie. La vérité, parce que... Pourquoi depuis ok, ok, c'est ça la tournée, il y a Libanda Pena Makaste. Il y a mon frère bateau, à la sérieuxté, sur la sérieuxté. Et si ma tête, dans ce cas où tu es sérieux, vous avez un problème à battre, à
afinga besino ya mama na ye afinga ya mama so bien mama na ye donc pour comprendre na besino mwa moto lelaka na poto mabaka mebele bezoka bato na bamedo sauma bato ebele osali manene aza kino wana avivre vie na ye normal bato tu ozala bango kabwana bango na ndenge mabe fa réconcilie na bato wana fa réconcilie na bato wana mpo bato wana yango moni nzambe wabenire ye aosala tourne nini aosala nini po aza na nini paul mutu félicitation oyeda ndeko na zo na mpasi ya beka osunga mutu wana donc soki yo te non nayebi te nde baleli mama badeleyake sunga ya biso mare aza ne normal ya mama présidente mbote na ye mais paul mutu osunga mutu wana obimisa ye na nkobe Vaso Mabiala balobi mutu azalaka na mabe te totsaka komona dossier ya Gauthier Sey ndeko na biso atindelaki ba avocat ndeko na biso atiaki poa makasi est-ce que ata mutu yango aza mabe kote wana mpo ko remercier te Gauthier Sey yokola Gauthier Sey azala kizengi garçon na wapeti nanga makambo aloba na vie na ye alobi wana papa mutu aza bamérite ebele mutu azala honneur ya kongo kwa fali pupa papa ata oza nloki po oyeba mpenake mutu yango ngana otaki na ndenge mabe otaki mutu lokwa ya fali pupa na sanse nini mutu azala fierté mboka wana toza pena normal na baministre ya congo toza pena normal toza pena te okisi yo nini te toza pena normal mamfali osala na eske bato baa ekomi ntango te Gauthier Sey oleki kaka boye na ezali motombo ke mpona ba ezali motombo na respectaki makasi wana masalanga tozala ne bien mais oleki na émission na ye otumbaka fali mpo loba bapropo mwa mabe Gauthier Sey oza na malédiction mabe nga pena na omondire yo na niveau Canada kuna poponanga Gauthier Sey asoba mabe epuis bataprese epuis boapuye na ndeni se ebini botindaki ye aporte parole na bino moteke abimi ezoba aporte parole na bango mpo okei kobetaka fere makambo wana kobeta fali makambo wana oza eloko te bato moto atindaki azali fere azali peti ya fere bazala na fere ngolwa nde atindaki ye na Gauthier Sey na pale wana peti na biso asokola bakete ya fere ayepa na ngai alemba alimwa fufu bani tusa ka Gauthier Sey Gauthier Sey aza peti mokie na biso aza apeti mo étudiant na kotanga banini tusa anyomi mamotanga asali mpe baétude na ye c'est bon mais ntango aofungwama na moma wana azalaki na opesi na biso yango moni ndenge azoloba na ye azakozala lokola batoni kokayuti aza maître aza excellent moto akoki ete aza neti na biro akokayuti akokota te même ike maître ike matadi akondime te yoka maître ike babétise to kokayuti babétise te babokaka bango normal baa bato moko bien mais Gauthier Sey alobi aza soki avocat soki nani sai na bandire chroniqueur ya nini oyo nini akokritike moto aza na bamérite ebele po azosala fierté ya congo oyo biso baivoirien batata biso na musike mbana ezala barwandais te culture nde etombola mboka donc batake biso mpenza na baivoirien banini mais biso soko tobimi te moto abimisi biso eloko wana azali fali ipupa
Vasco Mabiala, question nanga eza boye. Na Canada kuna so to bito compter na ba artiste congolais nani te kotia numéro 1. So tu na rata. Bena na hoti de numéro ya Massa Moboye ya Cameroun to Patrick. Otu ba fani pour passer avant numéro 001. Et bongo Kofi. Kofi. Yani vile mtume upenzo wa mabe. Aibi kat. Da musique a fait zo kanate. Ah, fani papa. Bende fana watenda wako. Tande Formule 7 emelaki album ya JB emeli album ya Kofi tina Canada kuna pe même réaction. Olobi? Ndenge Formule 7 ebimaki nzela moko na légende ya Kofi na album ya JB na album ya Bina File ba album to yokani te tina Canada pe ka bongo. Allô? Oui. Nabia ndenge album ya Fali ebimaki Formule 7 emelaki ba album to ebimaki tina Canada pe ezaka bongo bien eza makambo ya Kinshasa na Europe. Allô? Nabi depuis Fali ebimaki album ba album nyonso ezo kanate. Est-ce que tina Canada kuna pe ezaka bongo? Eza bongo. Moi mke kutazuka na apa Fali ya vile tuzibe piano. Ezirei na ni sapa. Kama nzemo zule mayembi. Tout ça apa Fali ya jibe. Voilà, la confiance JB, ça va. Merci. JB, non. Merci, Jofis Fiston Gwasani, ya Sarah Kianza. Na asi papi Peter ya Palmira Mulamba Bolanda biso, Ser Poli Lumumba, Vienanga Louison Mbata, Adel Joko Baku Danger, Vienanga Gauthier Mascotte, Vienanga Gauthier Mascotte, Moninga Jimmy Belao. Poto soki sana question o Vasco Mabiala. Est-ce que quand on a biso liste ya ba musiciens oyo yebi pena ba sacrifier pe bato ba pesa bana na kati ya ba orchestre pena ko za na moi liste ya ba musiciens pona bandeko ba Holanda biso ba ke musique eza pena ba sacrifice. Musique za sacrifice mo lingit. Neti na Willy ya Willy Pesele. Oyo ya Willy Pesele. Na ebe. Kama komboni na mpona ndi. Ya Willy Pesele. Ya Willy Pesele wana vivena na mombile. Vivena na ibi ngakati. Apisi mbote tasa gali. Vya ibi. Siko ba sacrifice oyo ya ba musicien oyo na otanga. Na ibi se na otanga ndini na zino. Ngaka nya vina nga personnel Madilu. Afana vina nga Yogo. Yogo Mbido Mungu. Tuna mwana biso mbote taso sali. Na Etats-Unis. Ngana hivi makamwante. Ngana hivi makamoto fida viva onga na mwana. Motanga la ozi awa me olobi so yebi makambo wana tendeni. Makambo tendeni. Olobi maksola bana ba bebe bakenda soki wapi? Oh, apesa bango ba mutu na ye. Oh, apesa bango. Apesa bango. Bakufa 8 heures. Na 8 heures. Ilunga bota. Ilunga bota na ete. Ilunga za kuna na bakoko. Wala mkolo. Wala vile yote. Amukolo. Papa, pique nous, pique nous, muluga bongo. Mazare belete, mazara mogo, panaïp, ou ma bivana, mo pa la coste. Il mazara père, amukolo, vie à faire. On a besoin d'illustrer. Oh, ilunga za vie ya fait. Ada ya na ya musika donc.
na serikola kutu ya na ya liboso donc amikolo na serikola aza mokolo yo mwana so kutana pembeni boye bota posa nzoto ne ezala kuna mungusu posa mungusu mutabe mungusu so tali mungusu muna ezala bekani mo bolo kuna mweza kapasi aza posa mutensu babe na mutensu kotana mso basaka tato ba mutensu misa bali yakati na epoto papa ne atindi epoto balongolaki etiweki aye Kinshasa papa ne atindi epoto bienvenue à la félicitation na osali pour la villa na boko na ye ndako na 3 ans tozalaki na ye moto amemani ye c'est bienvenue makanga la paix du ciel moko na ye yaya olga yaya ya maître nani maître sa succès na poto na kini wana nani petit na maître nani Chua Mboma na pesi mbote te maître wa sala succès na kini wana donc moto amema davina poto c'est bienvenu matanga nini $1 ya kokatana même 0 centime ya faire ekota te nazokonfirme yango avec vraie vérité donc bato bakanisa te soki nini te bienvenu matanga oncle na ye aza producteur le seul producteur de tirami na mboka kongo wana c'est bienvenu matanga oyo ameli bamanda sante akoti petit na biso wana nani mabenga ye nani atombe baokima na mutua akoti baartiste ebele bienvenu matanga félicitation amemai mpe de nzambe pangomba amemi mpe depuis pomba niasi ameni suna yoro amemi leoni danseuse oyo azalaki kona frere aza kokonte mwasi na nga amema leoni nzambe atano grâce mpo obini na ponda leoni pardon soki émission sambela nzambe merci Vasco tona mère na bino akufa na orchestre to te po ali continue leoni merci Vasco merci tokomi na temps foto tiko pema okende musala nayebi te bambote kopesa nani en tout cas na remercier boss Gauthier Mascot azolanda biso na Londres malgré bobete ya mosinzo Gauthier Mascot azali frère oyo aida frere na façon mon frère il faut comprendre que non soit azomata te na vie na ye il faut raconter ba Gauthier Mascot to banini orchestre na bajipe mindia na bato ebele to bana bango orchestre wana il faut reconnaître soit reconnaître Gauthier Mascot nzambe afongola ye ta mosusu na basinga oyo fale olinga ye ekokata ata 3 olobi fale akati basinga oui eza bitumba te oui yalinga fali balinga ye aremesele Gauthier Mascot bo Gauthier Mascot aida biso na mwa mobali wana nayebi te nzambe fa pambola po tonton wana c'est un bon homme yango siko nalinga te aleka na télévision afilma Gauthier Mascot wana mpenza naoboka sultan na otemela ye merci Vasco Makala napesi Gauthier Mascot yoka te napesi Gauthier Mascot mbote napesi ya Willy Petiene ya frère propre oyo ayembi oyo asutela wana baprière napesi oncle nanga pagi mwana nzele papier epiana ndenge ezali wana na moma oyo Kongo wana Kinshasa gouverneur na biso azoya après Mobila c'est papier epiana po biso mpe tokotola mboka na tozwa mpe ntan na biso papier epiana bana maluku tu bana mombele mobokaka na ye napesi bino mbote
major colonel Daniel Leko. Donc la personne de Batutu babiso babosani Corando mo colonel Corando mwana mabele mwana ya Tchad mana mombele buta toujours moi baboza toujours na sima sous les kauka a postulé sous les kauka a postulé toko voter na pesa message papa nanko yo voter za voter na pesa te communiqué na bana ya matete parce na bandi lemba baba vibration bampema santé ya osakana te donc sule kauka mutu moko te avote mutu sule kauka moza vena 500% 1000% sule kauka atoto mo bien atolola bien et puis aedangai ntango bakanisi ngai ntango nakopela sule kauka zwaka asutena kutu fali mutu aotinda ete fali te aza mutu mo donc nzambe asunga ye nzambe asunga ye déjà donc député na biso numéro 1 ya moaba mombele mobimba ngai kandida na bino napesi na nga nalungwe na mombele napesi bino sule kauka merci Vasco napesi bana mombele Sarah Kianza napesi mbote na pepe mbali oyebi te yembaki présent fere pepe mbali oyebi ete yemba bandaki kolonza fere musique pepe mbali. ok merci Vasco pepe mbali ayemba maladi eza liwa te nani bayebi walota oyebi pepe mbali napesi mbote ana paris napesi numéro na ye okutana na ye. merci beaucoup tobengani à la prochaine occasion. Of course. ok